Likambu oyo ya femme Tamar et bandi kozwa ampleur, ça fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka na lopoto. Banda makambo ya femme Tamar et bandaki makambo ezali kobima kobima. Cette fois-ci nani ali kobimisa makambo wana yemoko femme Tamar na mobali na ye epesi mutu koswa ya kosakana te to fandi to lali to lamuki femme Tamar ye na mobali na ye babimisi ba photo oyo prophète Néhémie akanga soki akutana bato basalaka kabal juif ya culture to pe coutume ya kindoki ya mabe ya ba Israël ya ba Israël bato ebelo mona bato bataka soki alati sharp moko boya pembe na ba drapeau ya Israël ezali kindoki ya ba Israélien soki balobi to sambela mvuluzu kimbangu to zongi na bokoko bolingaka te me yokeli ko sambela bokoko ya ba juif ndenge nini wana ya bine d'ailleurs to yebi yango ba juif ya soza la kabongo ba congolais est yebi yango papa fiston obandi su makam oyo to ko démontrer yango kaka na émission ya lelo et soki wana te batu na ndenge ko fouiner parce que ekomi d'ampleur likambu oyo ya femme Tamar na mobali na ye bakangi mobali ya femme Tamar moibi amela batu mbongo na niveau ya Angola mbongo ya voyage mbongo ya campagne ngai epesi ngai mutu koswa na yeko bango te kasi batu bango moko ba témoigner awa bokoyoka yango kaka na émission ya lelo amela prophète papier kilana ba mbongo ya ba visa oyo ba démarche na ba logement oyo ba koyana ba ya na Angola. Ça dit mobali Tamar amela maman na là ande ko ba prophète papier kila ba yebi ice coca mbongo ya prophète nani oli komo nani papier kila prophète papier kila ameye prophète Jérémie mobali maman Tamar ameli ba mbongo ba visa nani il y a pasteur Jérémie prophète Jérémie amela prophète papier kila mbongo il y a ba visa oyo matière Angola au bac organiser croisade. Oui, matière. Nodier Zabili est un fils du diable qui envoûte les églises. Il prie avec des bougies et des encens comme un vrai magicien. Il fait des cérémonies aux rivières, invoquant les esprits des eaux. Il dit qu'il est un alpiniste, mais il fréquente les églises. Il encadre plusieurs jeunes qui veulent prophétiser par l'esprit de Python. Ces jeunes gens sont les faux prophètes qui font des scandales dans les églises. Affaire Kuluna, opération Ndobo. Il y a solo opération Ndobo, il y a dit qu'au péché, mais cette fois-ci, opération Ndobo échoué. Pessibiso passe, il y a mutu, soit ya kosakanate, ba policier, ba vaillant policier, na biso, ba kosala musala qui était au kasi. Cette fois-ci, ba sali moi de rapage, ba kangi, un jeune garçon innocent, na kombo ya die. Ndombasi, Dien Ndombasi azali fanfariste na église armée d'Isali. Aouta kibongo répétition na ye, ayi kozonga na fanfare ba policier ba kangiye kasi eloko kamisi biso aleki ata na jugement te. Ba pesi garçon au chance ya kolobate, mbala batindi ye angenga pona peine de mort. Et puis si pas si ba ministre, bozali wapi ministre, batu ya c'est ça que bino botala ba vidéo na biso boya ko intervenir pour na mwana oyo Dieu Ndombasi azonga il est innocent, il n'est pas kuluna tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Kaka na émission ya lelo tokotali sabilo comment est-ce que Jean Pingalula cadre na parti SID, parti cher ya Martin Fayulu, alobeli bongo makambu ya tribalisme au sein ya parti UDPS. Entre UDPS na SID ya Martin Fayulu, banani nde ba tribaliste kuna na kati, tala parti wana ba cadre nango. SID eza composé na banani, UDPS eza composé na banani. Donc balobi Jean-Pi Ngalula a touti bordir. Yaya batu baike bakenda poto na nzela ya makolo lokola kaka bakenda ka Afrique du Sud na nzela ya makolo ozui avion okomi na Lubumbashi bandiko ya makolo bis ndenge bakenda ka pe États-Unis makolo kitina Brésil ozoko kalta bambai ba océan lokola pe bakenda ka Europe nzela ya makolo comme na Turquie okati si Méditerranée okoma bongo na Grèce makolo ti okota na espace Schengen. Yaya batu baike surtout bana basi ba Koma sain sauf na nzoto kasi molimo na bango ese tikana na Méditerranée ya epesi pasi bato baike bakota bongo na Europe na maladie ya 4 lettres oyo baganki batindikaire batikela bango epesi pasi ya kosakana te comédien na biso Okoyanga Noa apesi témoignage ya uti na prison alobeli makambo wana ya soki kobengisa mwana na yo mwasi na yo mobile na yo nzela ya makolo Europe tikapo buzobe zali kuna okondima te Okoyanga Noa a pandi mpoki. Yango tokosola yango awa na émission ya lelo. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi,
Vangantama, les vieux Vangantama, ouais, rançon de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata Sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga te biso surtout ya somba billet er yango yo. Somba billet pendant le 15 février et pas yapi ouais rançon de la forêt, retour ya roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen à Kobeta Bongo na Arena Grand Paris. O toloba kité tolobi. Voilà. Voilà, je répète, au moni écharpe au kitoko na bimi kitoko boye na safari écharpe na kati oyo ya Rosanta Beauty Place na Canada na Toronto benga Rosanta Beauty ça ka écharpe te na ba sapatu ya basi ya mibali yo olataka sapatu makolo milai minene ozana mitambi na ndenge mabete olingaki yango te menzamba kela ondengo wana oh papa Fiston nga pena na nga ta ba numéro 52 nga pena mutombodi kembe nga pena boya ya solution ezoma déjà na Rosanta Beauty Place benga Rosanta Beauty Place publicité yango ezaki ne bandeli soko raté le numéro na benga so pe numéro Rosanta Beauty o somba chaussure ya numéro na yo ya minene mosto mobali kuna to tata 58 ezali wata le 60 ezali et pas Rosanta. Écharpe et à mon écharpe qui tombe moi safari mais mikolo betisco bakondi ya Congo pour beta pena ba écharpe safari na Rosanta boye écharpe même chemise comme élégant vous comprendre tala ninga na bimi te voilà Rosanta Beauty. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasala Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopé sa programme oyo radio Lokole masolo et pas wapi to kuta na ka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende babenga kangai pe tata ya Sedek mena sepelaka mingi yo benga ngai tata Pelende na cadre pour valoriser la culture africaine. Nous devons valoriser la culture ancestrale oyo batike la biso tata Mbemba Kimbangu 100 kg est-ce que komi c'est que bien et kenda kandengo wana. Bonne guérison à toi, la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse Nzoto Kolongono Okozonga Bongo Nanda Kupo Vulusi Kimbangu, Azali Tutur la yo, Akobiki Sayo, Okozonga. Voilà. Yambo, tout sur la makambu ya femme Tamar na mobaï na ye, finalement on ne sait pas. Pona kaka, Néhémie, prophète, après ça qui prophétie, Amoni Bruyard, Molili, et que prophétie wana, et Kokisami, yango bandi ko bimisa makambo ebele boy da yata ngade ko pesa prophétie to mona kin lo lenge nini femme Tamar abana ko bude yango sika boy na groupe WhatsApp ba photo boko mona awa ezo mi bongo na groupe WhatsApp ya femme Tamar et pas wapi prophète Néhéma ye na bakabal juif na bat oyo basana ba signe ya malamu tena yiko lobate boko mona yango bino moko awa kaka na émission de comment est-ce que bakangi mobali oyo ya femme Tamar ya de vérité sorte hein. Les vérités sortent. Dieu sait comment il expose Batou. Yaya, succès oyo. Ce qui le coup m'a dit komata. Au tiers qui ça succès de ma peka. Yaya, na évité n'zamenenge à exposer Batou. Na évité. L'orgueil précède la gloire ne balobaka, mais l'humilité précède la gloire. Peka ne balobaka. Non balobaka. Et puis si mutu ko soit kasi moto ko makuna tikato développer moi de toi makambo oyo moni bongo na sommaire. Voilà, yambo na kende kuna tikala la sabino bo moni awa oyo ba écharpe telanga na tala kuna ba écharpe ya Rosanta Beauty. Na nina mona bien kuna régie, tanga na mona bien. Oyo ezali écharpe ya Rosanta Beauty na kolata. Tanga na mona pena ba sana kanga na mona ngamo bo na kolata. Voilà, écharpe ya Rosanta Beauty. Voilà.
Yaya yo olinga bercha yo papa fiso bagito ko boyenge kasi échappe ressenta beauty te ba tarango boye voilà o ezali ressenta beauty obengi ressenta beauty o mona ki numéro na yo kuna obimi kitoko boye tala échappe kitoko yaya olingo sala élégant na bakaya go chaque fois échappe oyo ezali kaka na ba veste te kaka na ba safari te même na chemise on la tonga na chemise robe très élégant o mona bimi kitoko voilà o ezali ressenta beauty benga ressenta beauty au kozwa collection ça lango ya ba catégorie de sortie ya ba griffe ne surtout ba Versace ezali ba ya Moschino ya ba Twin Family do ya ba tout ezali Rosanta Beauty kitoko bomoni voilà o ezali échappe ya Rosanta Beauty voilà ya to banda na makambo oyo ya faire kuluna na Kinshasa oui c'est vrai opération Ndobo c'est bon opération Ndobo ezali ko sala makambo nango ya kosakana te ba ali ko kanga ba kuluna tolobaki yango papa mama soki mwana yo ezali kuluna salaka attention you press again soki mwana yo ezali kuluna salaka attention po ba ko kanga ye soki bakangi mwana na yo oye ko défendre yo papa yo mama yo yaya ba ko kanga pena yo parce o ba ko sala voilà besoin na ngote to ina besoin ba éradiquer makambu oyo ya kuluna kasi ba vaillant policier na biso général Blaise Kilimbalimba merci na mosala ko sala kasi il faudra donner la chance quand même na ba jeune kuluna o ba ko kanga erreur bandi ko salama yaya ngana mona ka yango ba video eleki ndeko moko to qualifier kuluna to ndeni ba ne ko kende yangi ngabi ngana sali le côté pour la kaka soki na prengi soki lipa soki pa police soki wana atienga na liste on a vite compris que batu mususu ba okende angenga wana bazali ba innocent kama ko yango ekombeli biso awa mwana mobali jeune garçon na kombo ya Die Ndombasi jeune garçon oyo ye akenda ya atina so photo wana ye akendaki na ye répétition za fanfariste na armée du Sali yaya basili si répétition na butu wana azali kozonga na endaku patrouille ya opération Ndobo zalaki wana bakoyi ba péché ye bazuye sans pour autant batuna ye ba moniye ka na fanfare est-ce que fanfare zalaka munduki na yebite na kanini bakanyi mwana mbali oyo Die Ndombasi bakei na ye sans jugement to monaka awa na opération Ndobo to la bino elongo na badeko na biso ya bourgmestre télévision que je rends hommage na pesi mbote sika badali bomona ba jugement ndenge ba jara bango mais ndeko oyo Die Ndombasi ba pesi ata chance ya kokene jugement te mbala moko na liste akende angenga donc ba tu ebele donc ebali ko bangisa donc bana ebele o ba ko boma wana basali ba kuluna te ba innocent il y a de vrais kuluna qui sont la terreur bakangi bango te mwana oyo ministre ya justice Constant Mutamba bandeko ya CESAC bino bo vérifier ba vidéo na biso salaka botalaka to respecter ba régulation kasi boko ya na vidéo oyo to bondeli bino mon ministre ya justice acquis des droits ba kondia pulusu bozonga na raison pour na mwana oyo Die Ndombasi azali fanfariste na lobite ki awa soki mutali fanfariste to msala boye akosa kuuna te mais na kaya mwana oyo est-ce que boyoka kiye. Comment se fait-il que mutu akei angenga sans pour autant aller à la jugement et pesi mutu ko soit ko sakanate bande ko baike bokata parti o botinde la yango ministre ya justice bokata parti o botinde yango na CESAC bokata parti o botinde yango na pulusu bokata parti o botinde magistrat libérer Die Ndombasi mwana oyo azali fanfariste ya armée du Sali un jeune qui a encore de l'avenir un jeune qui a conseillé l'ensemble de la fanfare bokangiye oui c'est vrai ba vaillant policier abiso bosa na msala kitoko na opération Ndobo mais botala kamuti okanga cela ne veut pas dire ceux qui boke patrouille il faut kaka bokanga bakuluna te bokanga pa kuluna te boke patrouille para ba kuluna pa mona nte sava bozongi est-ce que bino pona ba kontima mona kaka bosadi kusala il faudra okanga ba innocent là c'est ce qui est mauvais. Si vous avez douté na bato o batina angenga bato ba kota exécuter kaka boy donc mwana oyo po akenda ko saela nzambe ye akufa kaka boy ba parents na ye batali sans parapluie talatine ya radio lokole programme oyo émission oyo chaîne oyo ba sans parapluie te ko belela pona Die Ndombasi photo na yango wana bandeko ata ba kondi ya angenga esika bozali botala ka sur radio lokole botala ka makam oyo bino botala mwana oyo ye wana Die Ndombasi bozongi sa ibo ramener la raison il n'a pas été jugé. Il a été arrêté arbitrairement. Bazuye Nanzela a outil répétition à armée du Sali. C'est confirmé. Allez vérifier pour mon yango. Il n'est pas Kuruna. Et puis si pas si y a Kosakanate. Hommage à Die Ndombasi. Libérez ces jeunes garçons. Merci. Mbote na bande nyonso bakoyamba message oyo.
biso ba fanfariste ya Kabinda toujours présenter bino ndeko na biso o na kombo ya Diendo Mbasi o azalaki arrêté na mission o ya ndobo ya la police un certain jour après notre répétition ya fanfare et comment qu'il va condamner 5 ans il y a prison na eloko asalité azana pleniate et subitement va transférer na Makala après Makala tout ce kaka boui toujours mon ndeko na biso na ba image et wana ke yangenga mutu asali eloko te aza non loin na Marozala Kuluna c'est un fanfariste c'est un jeune qui fait sa décoration souci makasi na justice à mboka o vraiment kosalela nzambe eza esengo moninga kosalela nzambe eza esengo vraiment makasi. Alors cela ne doit pas nous rendre tristes. C'est le cas de ces garçons bozomona na tagé likolo autaki na répétition et du coup la police ekangiye aza classé parmi bato bazo kene déjà angenga. S'il vous plaît la communauté chrétienne bo soutenir ndeko na biso o il est vraiment innocent bokomona bakanga ki na instrument na il est vraiment innocent. Partagez cette vidéo pour qu'il soit libéré. Aoutaki nae répétition, il est de l'église armée du salut. Sauvez ces garçons, s'il vous plaît. Un geste de partage peut sauver ces garçons. Merci beaucoup. Jean-Pierre Ngalulaye, azali bongo cadre SID, kasi na émission Oyo na Buzz Télévision, et pas à confondre na biso Aleka, qui a démontré comment est-ce que UDPS est un parti tribal par rapport à SID. Ngam lobi angote ndenge a démontré ango ndenge est-ce que na UDPS batu ya ba province mususu batu ya ba tribu mususu bazalaka ceux qui bazalaka minoritaire to majoritaire to bazalaka égal par rapport ya SID soki batu ya province moko na moko de bazalaka to zalaka ba province différent pesi mutu ko soit yaka tala comment est-ce que Jean-Pierre Ngalula alobi à touti bordir est-ce que à touti bordir ya solo to akosi landa était tribaliste. Par contre maman na absolu komoko quand vous amenez à Martin Fayulu le Kamboteli Bakasaye, avec beaucoup d'émotions. Autour de Martin Fayulu, je te dis aujourd'hui, c'est plus les Kasayen que Batobano. Bon, Maloba ya Koloba. Zela, Maloba on est choqué hein. Koloba que Tata Mokameko la zone sobande konae koya na Kinshasa par Lubumbashi pour empêcher opposition et manifester. Si discours est à biso. Tikanga na commenter ma. On dit ya Maloba na le président Martin Tango a sali discours wana te répondre bango to style si bango était. Zinga ya Martin Fayulu. Qui suis-je moi? Je suis autour de Martin Fayulu. Je suis parmi les gens qui peuvent parler directement à Martin Fayulu. Alors il répond ce que j'ai dit. Je suis Kassaye. Tout le monde qui sont au bâton soit pembene, Bakassé ou tabac dans nos alités. Mais elle a connu tout ça. Tu vas constater. Bon, exemple, tabac. Bango oyo bato yo madame. Tango golo bandenge wana. Ono tango alobi boye alobi eza tribalisme. Tokene no malem. Kabuya, secrétaire général la Iskaza 4. Abenga baluba biso bakasaye abenga biso ba émigré ao ezali message ya ko séparer basote. C'est quoi ça là? Ce n'est pas les indices ya tribalisme. Madame, vous voulez quoi? Abengi biso bino baluba bozaba bokimi kindoki epai na bino boko tia des autres na mboka ba bobana ko tumba ba pine. C'est Kabouya qui tient ça. Et reprendre nos images de manière on a recadré Kabouya et votre dialogue ne peut pas M. Fayulu. Voilà maintenant. Comment on a dit à Kabouya de ses propos? Est-ce que nous avons vu les jeunes Kassaïens? Il y a quand il y a SID, il y a quand il y a IDPS. Bien sûr. Pourquoi il n'avait pas fait ça? Bien sûr. Laissez-moi. Soyez calme. Nous l'avons dit. Quittez, soyez calme. Je suis dans la politique. Dans cette émission. Ça c'est toi qui as dit. J'ai dû vous venir faire ce que vous avez fait. Vous n'avez jamais fait. Si je l'ai fait pour mon président de parti, qu'en est de Martin? Qu'en est-il de Martin? Mais finalement, il veut prendre mes minutes. C'est ce que vous avez fait. Écoutez, mais quand je parlais. Allons-y calmement. Ndeko Chilombo se permet. Il est mon co-président de la République. Maman. Autant que la province, il y a où tu veux ça. Côté là, il y a une victime à comportement. Attends, ça peut être ma promesse. Même si c'est ma doléance, ça peut être ma promesse. Il arrive chez lui. Je n'en disconviens pas que c'était chez lui. Mais il arrive là-bas, il sort l'argent directement. J'ai amené l'argent pour tel. Mais, messieurs. Pour la mais écoutez, non. Qu'est-ce que ça dénote? Quelle est la déduction d'interprétation?
Et pas y a bisika ou nous souti. Nous autres, on a un bon, aucun côté moussous. Et quand il arrive là-bas, quel discours à tenir? Il dit non, non, nous dit machia moumé. Non, nous dit machia. Non, nous bandé que la nyaya kwepi. Ce qui va tikingai na kokendewa. C'est le président de la République. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ce ne sont pas là les indices sérieux. Oh, ils ont ça. Dérive vers le tribalisme. Lorsque l'opposition ko sala ba marche, biso yebi, opposition tengo ko sala marche, o komona ba policier ne ba kondongo na peut-être na ba opposant. Mais nous nous retrouvons en face des gens, des motards, des autres apparemment d'un espace linguistique qui s'attaquent aux marches de qu'est-ce qu'on peut dire? Madame, ne nous voulons pas là, Tomi Kanga et Longité. Lorsqu'il est en train de... Est-ce que tiens, tu sais que pour qui va un modèle? Est-ce que ça le discours y'a ndenge wana? Ndeko Chilombo azokende na ba dérive ya mabe. Et puis ils n'ont pas compris les discours. Pourtant le discours à Martin Fayulu nyonso. Pourquoi vous allez boy? Pourtant raté pour nani? Allez lire. Allo biboy. Repli identitaire. Repli est la régression. Kozonga sima. Retour. Alors ils ont ça les matés, c'est ça la logique. Ils ont ça les matés, les gens comme ça les matés. Pourtant ça les matés. Celui-là a dénoncé et il a condamné pour ça. Et à la fin il a cité pour dire on est en train d'instrumentaliser le peuple. Bon madame Molimba Bandengeni. N'est-ce pas que tous nous avons les indices? Il y a Babylon qu'on a un maman. Mais ça y est exemple. N'a pas ça y est exemple. Babi non ce espace Kassai Bayibi Mbongo qui est en prison. Non. Non, attends, tikate maman er mo to ba mo veri. Bon mi yibi bazaka espace attends. Banani ba yibi mingi. Na régime banani ba yibi mingi koleka biso ba Kasaye, banani ba yibi mingi. Tu veux que na lo banini? Oni na lo banini maman. Bazo ko yiba ndenge wana aucune maison construite là wana mbushima yangwa. Bazaka banda kote, balala kana ba hôtel. Comparativement peut-être na bato basala ina Kabila, c'était pas comme ça. Les gens de Kabila, quand ils voyageaient dans sa province, Azola la hôtel là, Azola la nanda kunaye, bon, Bakinakola la nabanzete na basa bandumba. Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame, il faut dire aujourd'hui, Nabatoyo, arrêtez avec la propagation de faux bruits, arrêtez de vous victimiser. Ce qui est vrai, Martin Fayulu a touché les points et Sikaba Vandelaka. Et Sikaba Batamelaka. Madame, oui, mais tant que vous avez un bloc comme ça, vous avez la beauté, mais réellement, vous avez la beauté. Yo président de la République. Tant que vous avez nous dit machiaï. Donc, tu sais quand on devient président de la République, on comme une charge à l'État, école le Koyaka. Non. Bon, n'habitez pas moi Koyaka. École on a yo, appartenance linguistique, ethnique, tribale, et Koyaka. Parce que comme autorité nationale, mon gars a commis makila. Moto na bandu ndo komi makila nayo. Moto na oyo nini Congo Central a komi pe makila nayo. Bango nyonso ba komi makila nayo parce que yo komi autorité ya bato nyonso. Discours na yo Mama Landa. Dans ko tenir discours na yo, il faut tenir discours ezoko rassembler bato. Voilà, justement sur le plan pour rassembler. Martin Fayulu étant que leader il y a mon nene mboka na biso faut reconnaître après les élections en 2018, Martin Fayulu parmi non pas parmi les 5 leaders. Non. Voilà. Étant que leader, tant peu importe. Non. Les contraires, c'est qui sont les leaders favorisés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon de dire ouvertement que Félix Tshisekedi a béni Bandekona? C'est là mon problème. A béni Bandekona pour empêcher l'opposition et manifester. Est-ce qu'au sein de l'opposition n'a-t-il pas espace où il y a Zolobilawa? Landangai. Est-ce qu'il est un bon discours de lui à Félix Tshisekedi qui est tribal? Merci. Est-ce que c'est un bon discours de tenir vous êtes mon sang? Est-ce que c'est un bon discours? Non. Ah mais non, attendez. Écoutez, c'est quoi ça? Vous voulez que nous parlons de la nation, nous restons dans votre parti politique. Pour raison, attendez madame. On ne répond pas comme ça en scientifique. Je ne peux pas répondre à oui ou non. Il faut approcher l'étude comparative, dégager le jugement des valeurs. Le jugement des valeurs, c'est quoi? Vous êtes juriste. Oui. Le jugement des valeurs, c'est quoi? Lorsque si vous voulez dire aujourd'hui, c'est là où ça vous fait mal, mais comprenez aussi que nous aussi, ça nous fait mal.
Comment Tshisekedi pouvait tenir ce discours? Ce que ça dit pas si ma belle tata Félix Tshisekedi bino pe bozongi si on a Bongo Kabuya. Dans ton bon moment. Bongo Kabuya. Bongo Kabuya. Otie Kabuya. Kabuya olongoli na oye. C'est pour vous dire quoi? Martin Fayulu, contrairement à Tshisekedi na Kabuya, Martin Fayulu a décrié, a interpellé, a dénoncé. Et là, réplique, maman. Les mots, c'est repli, les verbes. C'est le retour. Au retour, il y a un repris identitaire. Ezali et l'oko yamabe. Il ne connaît pas le régionalisme, le clientélisme. Et aujourd'hui, il y a du clientélisme. Madame, vous pensez que sur les amis motomosusu, na place ya kasa di bakoka ko intervenir à Bimaramboka? Merci. Non, tu as peine citer maman. Merci, merci beaucoup. Oh là. Donc, je dis ceci en conclusion. Yaya yo moto mesana ko kende poto. Oui, c'est vrai na baki yango ne bandeli awa mingi bakenda ka Afrique du Sud na nzela ya makolo Lubumbashi bandiko ya makolo Zambie. Oui. A comme en Afrique du Sud, musuba kenda ka États-Unis makolo a côté na Brésil, yewana makolo akatiti ba océan ba zamba de la mort a comme pe na États-Unis ba ko makalo ko la pe na Europe a comme na Turquie malembe ya gale Méditerranée Grèce kuna le malamo espace Schengen. Donc tout chemin mène à Rome. Kasi banzela ya makolo wana à part ba risque ya kudinda, à part ba risque ya makambo ebele makambo oyo ba gangi, ba tindikere, ba salaka, surtout ya na bendio matoi. Ozayi olingo bengisa mwana na oya mwasi ata mwana ya mobali olingo bengisa mwasi na yo salaka angele nzela wana ba fi ebele bandeko ebele ba biki na Méditerranée kasi ba na molimo bazaya kokufa akomi Europe na nzoto mais na kati na ye azaya kobeba ba tindikere ba créer ba conflit ebele ba parents ebele ba teki mapangu ba sangisi ba mbongo pona mutu amata akina te promise kasi ba tindike rebele et comme le col africain donc ba kozwa mbongo ya mutu mbongo na yo ba saile ngo bakambu ya mutu mususu yo ozeli mutu mususu aye po kende et comme ndengo wana pourquoi vous faites ça et ça peut ça passe oui c'est vrai bo ali ko aider ba to ko boya yango te mais sala yango na limemia sala yango na bobuto pona nini bo ali ko tia conflit entre ba parents ba famille ya bato obo tindika bangulu na ba famille na bango okozwa mbongo ya ngulu ozu yango obandi kosala nango ambiance bino mibale timbongo wana esili mususu ozu o utiliser yango soki ngula lingalo ba ozu ba audio otindele yango famille kuna pour créer confusion ba famille bo sala attention loko ya liboso ba tindike wana ba salaka ba kotia ba kokata relation entre bino famille na mwana oya bango boyo kana ka susute eza ba ja tindike Batindikere, honte à vous. Baganki, honte à vous. Yaya, kotika mwasi na yote, aya na nzela ya makolo. Luka mwae tu, alukuba mwae msusi. Note, mawa. Basi ebele, bakomi na poto, na bamokumba ya batu mususu ya baganki. Basi ebele, bakomi na poto, bazaya kobeba deja na 4 lettres. Est-ce komi, batindikere wana bazaya kobeba. Comédie na biso, okoyanga noa, a dévoilé secret, a pandi poke, après kobanda na prison. Somo, tolanda, okoyanga noa. Zonga. Donc faut se préparer quand ça que so ya poto banzelo biso to ya ke dai ko longwe lendi okoma poto mardi babeta ba ngabeta ba 4 ans yana ba babeta ba 50 ans yana ba babeta ba 10 ans yana ba ça peut ba jour moko mais nzela poto eza pasi nzela poto eza pasi ngana vi na ngana ebisa même ba ta famille nanga mutu mwana mwasi moko te na famille nanga ko ya poto nza makolo surtout ça dans marié ah ouais sonne na za boye ki na bala mwasi na king na bengisa ye mwasi nanga ko ya poto nza makolo te boso kutana fimo ko na nzela makolo kasi aza bien azo répondre na ba critères oyo lingi oko balai surtout kutana nza makolo aza bien azo répondre na ba critères nyonso lingi tena nza makolo mta bien répondre na ba critères ça te wala nzela ndeni wa te mta bien ba recruter ba critères ça pour nzela ya ba côté congolais a profiter na douleur a muninga nga mona ba checker mususu azo soit soura yemo azana malade c'est que presque ba passager ni nyonso o ya basi a cheka bazana pour imaginer mobile noto ndeko noto grand frère noto grande sœur na poto abengisa confiance n'est pas checker wana
apesi mbongo pa cheke wana oyusko ba cheke basala ndenge azwayo azyo na mbongo na yo tanga azyo mbongo tana wala oyo na raisonner Galvani ngantse cheke azyo mbongo na yo tanga azyo mbongo wa ba fo cheke tanga azyo mbongo na yo akozo mbongo na asalela mamba mutu mususu yo yaki na bulo sa une semaine na kino kabi bilamba bilambo yaki nango pole ko yaki nango mingi te oyina nka muke so checker au sale effort na mbongo famille ne pesier oli atandambu na kati ala tobea ala tobea ta beba nsonde na famille na yo bo beba na mto abengso poso beba nte bo sengi mbongo soit bo tu na voyage am koni botu na iti so aotie lumbe akozo bo bimi bo dame bo sali nini bo bimi bo dame mais ko ba nini tu bo sala na yo comme na confiance no ko mo ko congolais puis ndeko nanga a edenga na ke poto ko mo zo ko frère ko mo na minute soki mbutu mo ya na ko se confier pas na e parce que tant bo sa mo bêtise o sa na même ce a filmé auto enregistré a bombi prise voyage à qui lundi a été bato hotel bakumo tabino pe olongwa so bali makangu na e mama ko ba voice mambo bo sola na ya tindeli bandeko no so lingi mobali ka place ya za ki cop ne baby so ya lingi yo boyi olingi mutu mususu cop ne baby pour aider sa famille na surtout nga sa famille no beaucoup kate et ça qu'on a battu musupe avec sa mutu na Afrique nta communauté na bamboka na kangamia mususu boti ndele par mois mususu 50 €. Mais so tali 50 € na 30 jours à ko vivre na ngote afuta ndako ali ala asombelamba. Voilà. Narobaki yango na ebandela bakambu oyo affaire femme Tamar na mobali na ye ça fait couler beaucoup d'encre. Et comme sika guerre entre femme Tamar na mobali na ye bango na prophète Némi ngana benga kai Neymar pona nini pona tangu femme Tamar akendaki na église ya Neymar kosenga soutien pour azali na concert lokola Némi ya sali prophète a moni prophétie d'après ye nzambe atalisi il y a des gens qui ont un écran prophétique. Na ebitiye pa mona ki écran prophétique to ngeni amoni kuna d'après Némi n'est-ce pas nzambe atalisiye molili atalisiye milinga liboso ya femme Tamar ke batu bako sundola ye batu bako kwisa ye eleka ki atakutu emwate tomoni ya bikamwa makambo o dossier ya femme Tamar ebimi ono nazape na ba bafle nazape bien yango na bomba ka yango na banzambala boyi soki na longoli ezape ka scandale na boya ka kosala ba scandale siko batu balingi ba recadrer femme Tamar bazongi sie na raison et pesa ki femme Tamar moi biloba loba akomi femme Tamar ya TikTok abandi ko se rallier na ba tiktokers mususu ba youtubers mususu ba oyo bazali batu ya polémique à côté polémique na bango abandi ko ça lokola moi a déconner d'après batu et batu mususu ba ko recadrer basali na nzambe ya ko recadrer alors makabwe maki ebele basali na nzambe ba ike baloba ikutu non to pesa ye chance mbala liboso moi na soki abungi a ebité a koki ko maîtriser succès na yete to pesa ye chance mais tango batu bato linga bazonga un peu na raison ba pesa femme Tamar chance mais ezo bima se ko bima to monaki yango mobali ya femme Tamar alekaki na télévision abandi ko finga abandi ko atuna ba parole ya bienté soki omoni pasteur azali ko kena ba kabal juif azali alobi oya ko loba pendant ce temps bazu photo ya prophète Némi bati wana donc prophète Némi TV ezali radio te to moni ba photo yena ba o basala kabal juif to mona ya soki omoni pasteur ata écharpe moko boyo o drapeau ya Israël o nini baza batu ya malamu te ngana lobi yango te soki omoni église wana batia ba drapeau ya Israël baza malamu te ezali do kabal juif ezali coutume ba kisi kindoki ya ba israélien
mais kasi bino bo kende ko sabra ba indoki ba kindoki ba koko ya ba israélien pour l'instant ba habito to honorer Vuluzu Kimbangu to honorer ba koko na biso to honorer ba Lumumba ba Tshisekedi ba Mobutu ba Laurent Désiré Kabila ba Simba Mboka na biso ba Vuluzu Kimbangu même ba nkondo oya matadi onani o to tika biso mikolo onani yo nkondo ba bela ba libongo ndam baza ba ancêtre oya biso bozali kolinga te mais bo sala kabal juif epesi mutu koso abimisi yango sur la toit epeli moto nyonso wana kaka pona Neema apesa ki prophétie ya molili père femme Tamar nga epesi ngai mutu koso batu pe na ko luka biso pe na biluka oyo ba journaliste d'investigation to ko sa investigation to kwei na ba audio to kwei na bato ba ko lubaka keno o nzoka mobali ya femme Tamar azalaka bongo escroc azali muyibi ayiba batu mbongo na Angola bande ko Angola est la lobi bakambia solo to ya lokuta nga epesi ngai mutu koso epesi ngai mutu koso yambo to yamba ba invité oya biso na lingi tota nanu ndenge nemi ba exposer ye makamba kabal juif na ndenge ba kangi mobali ya femme Tamar azala pasteur de prophète ye ba kangi pe moyibi totala yango pe on revient to yamba invité la biso tolanda. Nodier Zabili est un fils du diable qui envoûte les églises. Il prie avec des bougies et des encens comme un vrai magicien. Il fait des cérémonies aux rivières, invoquant les esprits des eaux. Il dit qu'il est un alpiniste, mais il fréquente les églises. Il encadre plusieurs jeunes qui veulent prophétiser par l'esprit de Python. Ces jeunes gens sont les faux prophètes qui font des scandales dans les églises. Zabili travaille aussi en collaboration avec le big faux prophète congolais, Emmanuel Luongo. Il travaille également avec le faux prophète kabbaliste congolais, Sikatanda. Il y a plusieurs autres faux hommes de Dieu qui le fréquentent en secret. D'autres se révèlent dans les commentaires de ses publications sur les réseaux sociaux. Zabili est un agent du diable qui vénère les divinités égyptiennes. Regardez la bague qu'il a mis à son doigt. Et le photographe insiste sur le fait que le monde doit voir ça. Il y a la marque qu'on appelle l'œil d'Horus. Horus est le fils d'Osiris et d'Isis, les grandes divinités de l'Égypte antique. Il se présente avec la croix d'Ankh, qui a une signification magique, qui représente Osiris le dieu égyptien. C'est clair et net que ce Zabili est un magicien. Il se prosterne dans des temples des faux dieux. Il ne cache pas sa quête spirituelle diabolique. Il combat l'œuvre de Dieu en initiant les faibles dans la magie. Il est le formateur et père spirituel de plusieurs jeunes faux prophètes, au Congo précisément, dans la capitale et à Lubumbashi, et en dehors du pays comme en Côte d'Ivoire. Ce type se donne le titre de rabbin. Premièrement, le rabbinisme renvoie au judaïsme. Deuxièmement, les rabbins ne sont pas des chrétiens. Église, réveille-toi, l'ennemi attaque même en plein jour. Azaki prophète d'Angola, nango dollar d'Angola et Mati. Batawana, ba prophète, ba pasteur ebele babimaki Angola, ba rezongaki na Congo. Et batongaki na Congo, pasteur Jérémie, prophète Jérémie, hein, poza prophète, pour ministère waneza ya moi cité za ya mobali. Mobali ne muntu za prophète. Eza ya moi cité za ya mobali. Depuis Angola bazaka moi na mobali. Ayebanaka me nga nango nayebaki ye te ke nayebaki mwasi te me nayebaki nika mobali. Nayebaka mwasi te. Ntango prophète Jérémie abimi Congo azalaka na place à côté ya te. Talaka kobimi eloko te akutanaka na prophète papier kila. Nayebi bandeko baza bakoyeba prophète papier kila. Bakutanaki na ye on présenté qui prophète papier qui là c'est que au passage grand pasteur dans église d'Angola pasteur papier qui là à se confie qui n'a pas prophète papier qui là je l'ai écoute comment qu'on loger dans hôtel à baisser espace au talaka muto uti ou mérite mbele d'Angola na kin ozana a relation ya couper ya a comme côté que tati l'espace comment ya Albitende za boye, il faut organiser pe croisade kuna na Angola, talaka nga na Angola kuna, na yebani me yoso na makomote na Angola, prophète papier qui a andimi.
amela prophète papier kila na bambongo ya ba visa oyo ba démarche na ba logement oyo ba koyana baya na Angola. Ça dit mobali kama amela mama na là ande ko ba prophète papier kila bayebi ice coca mbongo ya prophète nani oli komo nani papier kila prophète papier kila prophète Jérémie mobali mama tama ameli bambongo ba visa nani bali ya pasteur Jérémie prophète Jérémie amela prophète papier kila mbongo ya ba visa oyo matière Angola po ba organiser croisade matière bozo matière bandela matière na bandela na bazo matière nam ça dit ça escroc banda kala wa amela prophète papier kila mbongo bana mobali ya mama Tamar po ministère wana iza ya mwasi te ezali ya mobali po mobali nde azali prophète na Angola ntango dollar emati pasteur ebele babimaki po vi na ntan wana Angola ekomaki difficile nayebi ke biso nyonso toyebisanga soko babazana pardon so makambo ono soto ode de kala ya kala makambo to kala est-ce que ne masika tenda muta tindaki makambo ono soto mundi ko makambo ko masiko makambo ko bele dossier ko bele o milinga toujours milinga ko kundula na makambo kala so mundi milinga so makambo boy est-ce que ne masika tenda muta bisaka kele liambo ko ba visa kuna ne masika tenda tindaki liambo ko ba visa bimjo voilà faloba eza ba biloko mususu moni tango gloire à moto yaka yeba ke shit ya moto la pembeni sebo ko garder gloire te nzambe pa ko kita mobali mamati mwasi mais mobali wana nzambe mo ayebi ninga jijara matunga na ko juger moto te mais azana mabe bele asala mbongo batelo nanu azongisa yango ta prophète babeki nanu zongisa yango te esili mama femme couple de sile mwanga de sile yati po milinga kudelo biloko boy c'est fini na manque ya sagesse ya mobali ndenge mende kuna biso auto leka wa lobi na manque ya sagesse ya mobali yango ko bisa na ba secret mususu oyo et moko crédibilité ya mwasi na yo na ndenge nzamba tombola ki voilà yango monique na vie soki nzambe amatisi yo il faut tout ça très attention au shit voilà. Je crois que Tolandi, Siko Yambo, to yamba ba invité na biso, tika na pesa mbote et pas ya ingénieur Pape Biswaki na Johannesburg. Ingénieur Pape Biswaki, est-ce que Oyoki, Osepeli, c'est que bien. Batanga Komoloka en Pamba, bo ingénieur Pape Biswaki, c'est que bien. Voilà, et Kendaka, Ndengoana. Nayambi po na bino ba invité na biso ya lelo bazali ba honorable na parlement choc mais awa na radio Lokole toyani bango comme étant ba grand monsieur comme étant ba leader d'opinion na radio Lokole na pesimbote pa ya Mosad Nzambe évêque Alpha Mpolo. Évêque, bonjour. Bonjour honorable président Fiston Pelende na ba honorable nyonso to le kana bango na parlement chaud na pesi groupe technique na biso bomimba ya Lokole télévision mbote sika bazali ya radio Lokole ainsi que famille Pelende mobimba na monaki anniversaire a mwana opesi mwana compresseur opesi Mercedes compresseur ya décapotage Fozala c'est l'évêque Alpha Mpolo Oskem Kafwako numéro nanga contact ezali plus 243 89 140 68 24 Zambe apambola muninga nanga mutema commandant Anderson de Djobo. Moto Nzambe évêque Alpha Mpolo Oskem ex Zabolo. Je rappelle ici que yo zala ki moko ya ba disciple ya Néhémie n'est-ce pas? Donc ozonga nango ça dit vrai ou c'est faux. Voilà. Na Afrique du Sud na keiko ya mabongo porte-parole ya communauté congolaise na Afrique Mobimba. Lui c'est mon ami personnel. On lui appelle commandant Congolo Anderson de Djobour. Commandant, bonjour. Le sac au Mboka Fiston Pelende Tata ya Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Mbote et Paya, Mama Rina Pelende, Mama Oyo Akabaka, Koleka, Mama Denise Nyakero, Pe Koleka Mama Olive Lembe. Baye bazali na technique le sac. Ko débatteur nangai awa, mutu nangai évêque principal Alpha Mpolo Oskem. Ah, pasta. Azogelo ma papa mbodi rozo awa na robosa na goza pire mutu na ngai. Kolo apa mo ba ibanso ba kolanda biso. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, commandant Congolo Anderson de Djobour. Tous les coups sont permis, sauf injure. Parce qu'il y a des sons de cloche déjà. Il y a des gens qui défendre l'ennemi, il y a des gens qui leader d'opinion, qui défendre le droit et le normalement. Voilà. Toké malama to ba topé si maloba e pa ya honorable topé évêque Alpha Mpolo ex Zabolo to linga ki azara makambu oyo parce que yé avant ko makosa la nzambe azalaki bongo mosali ya Kadia Mpemba ayebi makambu wana azalaki na monde wana. Alors prophète Néhémie topé Néhéma évêque Alpha Mpolo omoni ba image ndenge balakisi totali ba vidéo Néhémie yé kuna bato basa bakabal juif. Naleko sa commentaire te pa moni bilili wana. Siko yo zo kumisa ye. Prophétie wana bimaki. To mona ki déjà femme Tamara bade ko boudé na prophétie wana. Ayebaki, basa batu ya maison moko, ayebaki, ça makam ya makiona, ayebaki. Et puis ton professeur Sili, ye pa ki ko tacler. Pour vidéo totali wana, to moni to zu yango na groupe WhatsApp ya femme Tamara. Lecture na yo et puis okoshite na ndenge bakangi mobali ya femme Tamar moyibi nangola. Malomboka yo Alpha Oskem évêque honorable. Na pesi mboka mokili mobimba mbote o bazolanda radio lokole. Papa nazo ko favoriser prophète Nema sikatenda te. Eloko liboso. Mais toujours loba étant que homme de Dieu. Zolanda papa. Omoni makamuser minouche asali azo comprendre te degré ya likambu oyo azolobela. Ngala obenge femme Tamar te mena obenga e sœur minouche parce que yango nde kombo na ye. Soki aza pasteur ndako yebisanga ke aza pasteur. Nalandi sœur na mobali na ye et deuxièmement nazo condamner avec force mobali na ye. C'est lui qui est le prophète. Comment on a Christian Jérémie Kalama. Jérémie. Yende aza prophète. Yende nazo condamné ye. Omoni na kati ya ndako même na kati ya libala to koma na kati ya libala soko moni likambo moko ezobima likolo ya mwasi mobali okoko leka le devant te po o apuyango ebima lokola buzoba na miswa ba. Nzambe Ozolanda tolobaka ezana un pied devant doa moko ezokende na doa mususu ezozonga Ozolanda lelo ye amoni mabe prophète mosali na Nzambe Jérémie alobi mabe ebele abuki ba toge abuki ba kipa abuki ba croisé mais ye bango ba uti kozala soki ordonné bango mi balé wana ba uti ko ordonné balata kinini na rotina photo na oluka photo to tinda simalalo ba mukili batala ke avec simalalo tolingi o détails o songarango prophète Jérémie Kalama alobi mabe nini tanga yango cité la komwana babe balobi non alobi bato balata ka ba kipa wana tango alobi kipa a touché ba évêque tango a touché ba évêque a touché papa na bango papa ya mwasi na ye wazala papa ya mwasi na ye évêque Dodo Kamba alata ka kipa tango alobi balata ka banzamba donc sœur minouche femme Tamar asa mwana Dodo Kamba bon azalaki na selili ya Dodo Kamba o ezalaki na kisensu. Oh, moi la spirituelle, moi la spirituelle. Azaki intercesseur na kisensu. Na selili ya prophète Dodo Kamba, évêque. Osomona. Omonte alobaki, ngai mwana ya Dodo Kamba, ngai boye botuna Denilesi. Ozolanda. Bato nyonso atangi bakombo wana balataka ba chapelet lokola biso, balataka ba kipa. Et puis bango kutu balata ba kipa o ezana ba balata ba teni o ezana ba mauve na kati. So to kena be critique ba mauve to mona ngo déjà eza ba teni moko sacré o ezo sala baratango na rituel ya ba monde kabbalistique. Na kati ya monde ya bato basala laka bato bakindaka na kabbaltif. Ba rituel na bango. Mais lelo bango bazui
babuki prophète ne masikate na tala papa omoni le prophète ne masikate na kati ya mboka oya Congo ezala makambo asala bato bakosala ngote bakosala ngote prophète ne matondi sa bastade na ndenge ya craquer est-ce que koton sa stade eza bonzambe maika na mai patondi sa bastade zela wana toye koloba makambo lelo tangu prophète Nema azotondi sa stade ezalaki ka mutu azotondi sa soki ezali papa sonite ezali prophète Deniles esili mais ouais fait koton sa fa les abonzambe te toi ma femme tama wana bon lokola en fait bande ba ali koloba lokola ne prophète Nemi alingi a exposé a diminuer bango ba bimisi ba prise na yo moni ba photo te au moins ma photo ya Nemi na ba kabal papa au moins ma photo na papa alingaki ko diminuer bango te to landa émission na bien alingaki ko diminuer bango te c'était quoi salle oyo prophète Nema salaki action na Luanda bango pe fallait ba yemba na salle wana Sœur Minouche bayaki batala salle ndenge kozala mais bayeko kuta kezalaki action loko azape mwana asambelaka alingi a participer prophète Nema ayebaki de vite ayebaki de vite ayebaki de vite osomona nde la sœur keso abotoli micro abandi koloba a manifesté tout d'abord impolitesse à l'égard ya prophète. Tant que prophète ne mazo sala peut-être bango bazana ndaku bazo yemba Yesu azali awa. Oye Bible mususu tous à la peine à respect à leadership, tous à la peine à respect à bakude. To banga pe ba père, o baza ba aîné dans la foi. Même le loto lo ba ki basali kindoki, même le loto ba batamboli na ki satanisme na ye, ya ki mukolo na ye. Makinenga lobela ki makambo nzambe na ki mukolo na ye totali mabena no papa Simo Kimbangu te me totali ki mukolo na ye respect on ande l'évangile ezate na landi ba photo mena ebite omoni eloko ya ba photo monsieur ezalaka pe basali ba montage mais fallait pas la montage vidéo photo elle est authentique il fallait photo elle est authentique te papa likambute il fallait bailler la biso ma vidéo. Oh. Donc yo pona yo photo za ba foka vidéo. C'est là papa. Tango za kina mondo wana bona ka ba photo te. Omoni na rituel ya deuxième monde eza passe. Na kata monde satanique eza nanu passe. Yo ko kanga photo za na dikuna mutu moko asalela muninga te. Siko tango bando za tanga okanga photo eza nini? Ezala te. Na kata rituel tango basala ka rituel bakanga ba photo te. Nana photo moko te jamais na kata réunion deuxième monde nana okango photo. Et puis nana ozoata on va nous kango ba photo. Qu'est-ce que vous reprochez au couple femme Tama? Nazo yebisa na Moussa Nzambe Jérémie omoni un vrai serviteur à justifier raté. Un vrai serviteur à maîtriser et puis à looking de connaît atali sa mutoa et logo tozozanga na Congo ya ngwana soki muninga lobelo na télévision yo boko lobi na télévision eza bongote ba misu to sala ko ba mikolo omoni ngai honorable président ngato finga alpha na koza téléphone na ngate na benga yo na obenga yo te mais na kotika Nzambe a justifier nga tant kaka nga nazozwa kutu Sœur Minouche te po yaza mwana mais nazoloba nde na mobali na ye oyo ayebi makambo ya Nzambe malamu est-ce que mobali ne ayebi prophète Nema te lelo afingi prophète Nema mais makambo on ne sait pas est-ce que mabenini sikoma zela papa mabenini prophète Nema lobaki apesi prophétie lelo eza lukuta. Mais makambo ya couple femme Tama et joue en plaire boy. Est-ce que mbala liboso to bona ke mobali pasteur moi ça embaka sœur Laure Mbongo mobali ne chrétien eza ba bande moko te te eza ndenge moko te papa liba wana eza liba Laure Mbongo yembaka eza euta pas chrétien non mais lokola moi si atombwami ye pe na ce moment si bazo ko pousser ba okende. Mais comment est-ce que prophète Jérémie a dit que kota na makambo ya mobile na yebo ya pas tout est-ce que oki audio oyotamola est circulé il paraît frère Jérémie Kalama
mobali ya femme Tamar azimbongo ya prophète Ekila oki ba mbwana eto landiango kati aleka pe na TV siko aleka lisusu na radio aleka su na radio aboya voice wana balobeli aleka lisusu omoni ndenge mutaso omoni tango tolobi tango zo sala likambo moko yeba peut-être ba bombeli ba kaki moko ko diminuer ministère na yo nalingi musali na Nzambe Jérémie Kalama aleka lisusu a justifier voice wana omona pe papier kila lokola epaza lokola mutaza na mutu akoleka balobi vérité ne siko moni ke bozo diminuer niveau na bino bozo diminuer omoni place évangile zo beba bana Nzambe bakoma mona biso ba aventurier tangu kaka commandant Anderson akoleka ezali bakake po basel na Nzambe ba okoya bakao pona nini biso moko basel na Nzambe nous n'avons pas ces maîtrises là maîtrise ezate bo mwana leki na musala Nzambe yango moni mutu muso benge musala Nzambe azana e bébé spirituel Nzambe kaka tombolio okoki gaz te ya musala o Nzamba tombolio voilà place bambio. Merci beaucoup. Sœur Minouche, la personne que moi je condamne c'est son mari pour mobali na ministère aza avancé que Sœur Minouche. Merci beaucoup, honorable évêque. Je crois que le message est passé. Topesi Maloba et pas il y a porte-parole de la communauté congolaise d'Afrique Mobimba. Il a le droit de parler parce que hier, la contre Aniba Yokaye à Kolobanini, entre femme Tamar, comme on a eu Sœur Minouche, Namobal Naye, Jérémie Kalama, na prophète Némi. Malombo Kayo, porte-parole de la communauté, mon ami personnel, commandant Anderson Congolo de Djobo. Voilà. Merci beaucoup, mon ami Fiston Pelin de Tata Sadek, mon ami personnel, le patron de la presse congolaise. Dans ce pays, beaucoup de débat oyo parce que les alliés ont touché la communauté na bango. Dieu merci, il m'a dit que Bamboudi na robeta Bambouti. Na bangi nanu na makambu oyo évêque principal Alpha Mpolo alobi Neema atondisa ba stade de martyrs. Oui, Neema atondisa ba stade de martyrs na bandimi ya tata na ye Sikatenda. Neema atondisa stade de martyrs na bandimi na ye bandimi o bakenda kuna wana na stade wana oyo balanda Neema bana comme prophète. Commandant, vous avez orienté, vous avez m'entrecoupé. 13 personnes. Vous avez m'entrecoupé, vous avez changé de position. Voilà. Vous avez changé de position. Oui. Vous avez position. Allez-y. Voilà. Dans le Biboui. Bandimi oyo, bayaki na stade de martyrs, quand on est stade de martyrs, ezali bandimi, ya Sikatenda. Donc, ceux qui ont 80 000 personnes dans le stade des martyrs, comme prophète, bazali 13 personnes. Les restes, ils ont bateau dans papa nae. Ceux qui pendant mutu ensemble la kana boanya pe na mayele, akeyo na neema, c'est certain aventurier. Nayoki effet principal kolobaki neema femme Tamar Neema ebiete. Oui. Prophète Neema, prophète Neema, parce qu'elle a la musique en Zambie, elle a la musique à Mokili. Net ngai na la musique à Kofelo Mide, ezala Tamar, soki femme Tamar, soki mobali na soki prophète Jérémie. Ata bilongi na bango pa na ebi angote. Parce que la musique na bango na te, ba venturier. Ba venturier na même lignée, na ba Matou Samuel na même lignée, na ba Patrice Ngoymusuku na même lignée, na ba venturier musubanani. Ba Mike Kalambai, ba Moïse Mbiye, bango nyonso baza na sac moko. Alors, nazana tanga na musique na bango te. Ndenge moko na aventurier ya Néhémi oyo, ayebi Tamar te parce qu'elle a na musique ya Nzambe te. Elle a na musique ya Mokili, ya mwana tango akomaka prophète à sur église wana, vient na biso rambo quadra encore amana tikaka libanga. Bien posé, prophète Néhémi. Pourquoi? Parce que azana e mutu ya Nzambe te. Effet principal au Mangai,
olanda makambo naza koloba siko parce que yo obandi etonga na yo moko obukaka mabolongo oza kosenga nzambe atinda bato baya na église na yo obâtir église oyebi mpasi ya kobâtir église. Par contre jeune homme oyo saper oyo ayebi mpasi ya kotonga église te ayeboye ligablo ya papa na bango papa akufi azwi yango akomi kosala continuité aye kosimba magie ayaka asala akoyisaka bato boyebisanga nanu bonzambe yo congolais ozokende kotya drapeau ya Israël na église na yo mpona nini eza na juif moko te oyo atya église drapeau ya Congo na église na ye azali te aza te d'ailleurs soki otuni kutu bajuif mosusu bayebi na bango ata Congo te mais tala complexe d'infériorité yo mosali na nzambe ozokende kotya drapeau ya Israël na église na yo mpona koédifie nani bozo koédifie nani na badrapeau ba Israël na baéglise na bino. Bible lobi Dieu est un Dieu jaloux alingi kosala eloko moko te soit na mokili soit na se ya mai soit na se ya mabele oyo bana koadore drapeau ya Israël na église na yo eyoluka nini bandeko Nehema aza moto ya nzambe te Nehema aye na ye ndenge wana akuti business apere na ye aekite yango abandi kokende nango wana femme Tamar aza na raison makasi ya koboya prophétie oyo Nehemia alingi abete na ngola aza moto ya monde na bango ayebi bango babata même maison yo osalaka bamakiona na yo bete bamakiona na yo kota bato bayebi te nga nayebi bafantire nde kosalaka yango koyenda yango epa na nga te la femme avait raison totalement raison Nehemi ye alobaki ayebi Tamar te atalaka banzembo nini banani oyo etalaka na tv soki atalaka Tamar te atalaka banani alors obanda kofanda botongo moko boye na kati ya ngola omoni moto ye oyo prophétie nzambe alakisi yo prophétie ya lokuta. La petite sœur avait totalement raison de rejeter cette prophétie-là. Donc, on a bien tous à la série. Sauf que nous sommes tous en Zambie, ou bien nous sommes en Zambie. Moi, je suis abîmé de l'eau. Je suis ignoré, moi, que je suis en Zambie. C'est un mensonge. Il fallait bien. Certes, une femme Tamar ne va bien arriver, femme Tamar yaka a nzamba yabisinga boye. Elle pouvait venir. Yo yako yana bio makiona, osala lokolo yebiete, nzamba za olakisa. Nzamba olakisa ni. Yo ozala na bonzambe te. Ba Nehemia za batu oyo, frère Patrice ayema lobi pasteur patron. Nzamba pesa mo kala, nzamba kuta yi atayote. Akipa makambo na ote. Alors, si on diminue petite sœur, la mise en battu avec prophétie, il y a Timliga Chakal. Non, il y a raison. Au moins, il y a des témoignages. Jérémie, ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Parce que dans les réseaux sociaux, tous appels à fanatiques et à Néhémie, on va tirer sur moi, si on a Tamar, na mobile. Donc, on a dit que ça a non, va toucher Moussali Nzambe. Jérémie, Néhémie a Moussali Nzambe. Néhémie a sali petit moro boyaye, a hérité business à père naye, a bani ko kende nango liboso. Alors, pour faire ça solo, a y aussi ma magie, ma bague wana, biso ta mokili to ta bague na bango bala ta so bague. Ma bague a ça on a teza édifier. Ils ont édifié Nzambe en quoi? Yo musali na nzambe o neta bag entre temps biso to yebi ke non bag na bag magique ba ke na kotongo na baloche na bango surtout yo so la terre on zo so que o dota pour l'année pour quel intérêt ça édifie Dieu en quoi au moins sur place on va comprendre que non asa na aventurier asa mutu nzambe te Pastor Mpolo au moins yo ngozana j'ai beaucoup de respect envers toi parce que ozanga na monde na magie obongwani otiki monde wana oyepa nzambe alors na oyepa nzambe oponi place na yo bandi ko bâtir l'église na yo ti nengo za obundana nango okobe nango esiko wa pozo nango wana ozo comprendre que non ezate héritage ya papa na bino oyo yo ko hériter o bana yo diriger non yango na mona ba petit na biso ba Moïse Matuta Moïse Mbiye donc je n'ai aucune considération à lui parce que a hérité business à père na ye a yebi pas sa ton église te a yebi yango te. Donc, Nega Saliwana, Nehemi, Azali Moutouna Nzambe, Nehemi, parce que papa n'a soira, appelle Nzambe, appelle soye pas à papa, et il n'y a pas été. Donc, il y a un câble bord na bango, abani ko diriger yango. Nega Morona Oyo, papa Koufaki Oyo Nani, Barouti. C'est qui encore? Barouti.
akufi mwana zi bon et puis avant kufa avec non li gablo na ngai oyo nga mwana tongi so na kufi mwana na ngam to tika ko diriger yango soko boyi longa ke no sa église na yo parce que bonzambe ezali tana biloko nyonso wana ezali ba biloko oyo baza ko sala baza ko fabriquer bango moko na za ko pesa exemple moke awa na assemblée Bethel ya Jobour awa na Yoville pasteur Daniel Mukeba mon pasteur abana église yemoko na masa na biso mo bosi pe foko mputu masa wana taka ko tenela poto malgré 20 ans azo kenete banda na ebaye babana bo wana nde wana prière na kata chambre ba masa ba ko ye bile bon bandi ko ya munene tete ye comme un groupe de prière à église au moins église ne bande ayebi passe église wana kotonga église ayebi passe na yango ezate yo fandi ka boy bo père na bino a nyo comme na batu avec prétexte qui a ce qui appelle Nzambe. Ton nimi a ce qui appelle Nzambe. On va saluer Nzambe, on salue Tonga et Nzambe. On va travailler avec nos collaborateurs. Tant au niveau Kufa, nos collaborateurs non yo soana. Au bout yo comme na ba ko sala ça va chaîne de prière. Et musu ba sala ba chaîne de prière, yo passer au damen na kuzu, mais tant au Kufa, moi na yo tout moi sino abindi bo. Ton nimi na bino ngeni. Ton nimi na bino te petite on a forme Tamara ça la raison ya ko boki sa nanani Neema professeur Neema et puis mutunangai évêque principal Oskem mubali ya Tamara ça la raison yo o yete biso to bandi be ligablo na biso to bandi business na biso sika to ça fait bandi bibele lokola yo ale yo bano ya kopeta biso ba prophétie mo ba 12 wenge après la tika yo akotika ete il faut s'allier la moi comme ça abete sous ba mode ya makasi na minute ba sous na studio ba s'allier sur réplique mususu il faut pas y attaquer penza ba plan ya so beta kuna mawa za ko beta na ngambo comme ça match que ne match nil nous avons affaire à battu ba dia mokili oyo ba yebi na ba Nzambe te basana komi qui s'atte humilité précède la gloire ba yebi yango te voilà comment ils sont en train de se tourner comme ça autour du fait pour la nini parce que bango nyoso bazali na espoir na ba même na bango ba la bango basa na raison bien basa na tort tellement parce que ba ndimi ba kanga bango ba na kata ba sac ba yebi ke ba prier bango on n'a pas affaire aux hommes de Dieu ici ce sont des charlatans oyo basa ko sona bango na bango merci beaucoup. Merci beaucoup, commandant. Quelque chose à ajouter pour finir? Quelque chose à ajouter? Nazana maloba oloba. Allez-y, 1 minute. Kopesa na 1 minute nazana posa na loba. Le temps nous presse la télévision. La télévision totika na 3 minutes. Na lingi na yebisa ko loba na commandant Anderson et puis mokili Mombaseke ndenge tozolanda papa basetre na biso bato so bazo hérité bango pe basala magablo na bango c'est que bango pe biso pe na église de noir tozo sala magablo na biso po soki ezaki ba magablo te to Rolanda kombo ya mutu te po soki bolobi église de réveil eza ba magablo église de noir pe eza ba magablo po oyeba ke descendance nyonso batambula na papa Simo Kimbangu bango te ba travailler ensemble bakabwana soko oyeba pourquoi bakabwana po bayokana te na ba magablo bakabwana parce que bana Kimbangu ba bebisa église bana Kimbangu ba bebisa église limbisa papa vertige de bandi bana wana ba bebisa kite po ba hérité bazo héritage ya papa na bango oyebi vision quand on parle de vision le vrai vision c'est dans la famille bato bayebi message malamu eza bana nanga bandimi nanga to ba collaborateur nanga bayebi message malamu te po panda nazo buka mabolongo na ndako première fois na obuka ngona bana nanga wana linga kaka na pesa papa Anderson mukusa po a comprendre que vision eze loko ya ndako papa omoni soki tokozwa respect o ezalaka na armée tochango na kati ya église papa tozana respect. Et puis prophète Nema Sikatenda avant ça la stade église Dieu vivant ezalaki déjà ko kabwana Gilles Bumba abimina bandimi akena bandimi mususu prophète Nema Tikali papa ngana travailler na bureau wana na travailler na bureau extérieur ya Nema Ministries na yeko kotelete na yepe ko koma mutunete menalingi na loba faveur ya grâce ya mwana mobali wana abenga ka soki prophète Nema olande mission abenga ka prophète Janal awutaka Philippines prophète wana azopesa prophétie ya kombo ya mutu no aza na kati ya na kati ya terrain mais na kati ya fulu ya batu bake kozwaye mundele azopesa prophétie
prophète Janal na kati ya stade martyr bakezwa mutu na stade martyr kuna bande bisaye na anglais tala papa no bo tala famille no bo tala famille na mundele papa omoni tokolo bakelelo prophète a baby ou bien baby te respect kaka ya ba aîné ezalaka bien commandant Anderson omoni soki tozo respecter ba aîné soki lelo to respecta ka mfumu kimbangu c'est notre modèle le respect là topesa ka mfumu kimbangu ngala lobaka na kipaka nyonso eza na CT mais le mfumu kimbangu o alataka liputa moi je l'obéir na tosaka papa wana na tosaka ye azalaki mosali na nzambe abangaki nzambe na ye na kitaka na CT na suka kaka na ye moko osomona donc ngana ndimaka ye te na kwayaka na ye te mais na yebi kazali mutu atambola na nzambe na sincérité. Merci beaucoup. Alors, bande kuna biso oyo, tokolo bateke basalaki malamu pona ko répondre aîné. Soki ezalaki papa na bangwa molimo mutalobaki balinga osala pe bongo. Point d'interrogation. Merci beaucoup, Bandeko. Donc, comme Nasuka, je crois que le message est passé. Femme Tamar. Femme Tamar. Non, la régie nous fait signe, sinon on risque de couper l'émission 1 minute. Parce que voilà. Merci beaucoup. Basta, effet principal Alpha Polo, vision na yo bala no mutu bayebi yango très bien. On a kisanga na Bible, place au bala kisa ibiso ke non, baleki ya Jésus bala naka ye. Jésus a na baleki na ba na Joseph na Marie. Otuka ba bakomi na Bible. Bango bafanda na komoko madama ne badina nakala, madama ne badina na bitoto. Est-ce que bala na Bible? Pas na ba ba na Bible te. Na kati ya 12 bazalaka tanga lobi ale na kati ya 12 bazalaka parce que ozimukusa tikanga na loba pasta pasta effet principal na kati ya 12 wala toyebi bango te soko tozwi Matthieu tozwi Jacques bato nyonso na bango na soki non Yesu akende kobenga bango yaka awa yo molobi mbisi tika koloba bambisi to landa ngai okozwa bambisi koleka oyo oza koloba awa na kati ebale eza na place moko te na Bible oyo kolakisanga bayebisaka ke non baleki ya Jésus baza kolanda Jésus bazalaki te par contre bafanda parler moko balé na yé ndeki mais parce que la kolanda été pour la nini bino soko komi ke non bana na bino fo la bino bon parce la bino fo pas dans l'église ce n'est pas biblique ça effet principal la Bible estalité oh Jacques oh moi Jacques oh moi ya Matthieu moi ma salité voilà et puis ça ne se passe qu'au Congo peut-être on va se la rater voilà merci merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Je vous ai prévenu, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je le confirme. Pourquoi il n'y a pas si à ton église? Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup, commandant. Je crois que c'est par ici que nous bouclons les conflits qui opposent la sœur Minouche et le prophète Jérémie Kalama, dit femme Tamara, na mobile naye avec le prophète Némi, Olobami Awa. Et ça rend une émission des sons de cloche pour Kiango ceux qui vont se pelito continuer débat oyo bon comme la biso to revenir yango des sons de cloche pour ba pe ça peut ba modi comme c'est doit quant à nous rappelons que opération Mbodi Ndobo pardon opération Ndobo ya bakuluna babandi ko sala erreur muke bakangi un jeune garçon na kombo ya Die Ndombasi. Dieu Ndombasi n'est pas kuluna mwana oyo azali fanfariste un jeune qui a encore de l'avenir a outaki répétition na ye ya fanfare ya armée du Sali na kozonga ba policier ba juillet pas même jugement ba tindie ba mona angenga pour la peine de mort.
Croyez-vous que esprit à moi là, moi esprit que ça ndenge nini ba parents na baza sans parapluie, sans abri. Ministre il y a justice mona mboka Constant Mutamba, botala ka ya Die Ndombasi, bande ko ya Sesak, bino bo vérifier ba mission na biso. O baki mabe, o so ba chef de l'état, to ko makamusika ya Die Ndombasi. Bo comme ça message au bokata yango taba kondi, ba libérer Die Ndombasi, il n'est pas kuluna, azali simple Moussane Lanzambe, fanfariste église Kimbangiste. On se retrouve tout à l'heure là, dans l'émission il y a 14h. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap! Et Tara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana